wana Zamba zo payer ye. Il y a sali na sima Bible a utilisé l'église pour la conduire une société. Ce qu'on dit Zamba bimisi mabe ya mutu boye. C'est que les bandits de l'autre bandit kana. Ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Payez-les comme il a payé. Rendez-lui double selon ses œuvres. Nous on s'en va se rendre. Tato il y a côté si mabe belé dans l'église. À côté si balé dans l'église. Bato bazo ya ko célébrer score ya match. On s'en va na moté. Pour ça. Aïe kozwa politique. Soit disant éveil patriotique. Maintenant la joie est éveil tribaliste. Parce que ceux qui ont le mort il y a comme on a sampo. Présence de l'évêque Mukuna Pascal, représentant légal des assemblées chrétiennes de Kinshasa, au bureau de la première dame de la République. Un malaise s'est observé il y a quelque temps dans les relations entre l'église de Réveil et les autorités municipales de Ngaliema. L'épouse du chef de l'État, Mme Marie-Olive Lembe Kabila, a partagé l'indignation vécue par l'église devant le mauvais traitement infligé à un serviteur de Dieu. Azalaki pe indigné makasi namoni à promettre vraiment que plus jamais makambo lengo nekoki kosalama ya kumilier ba pasteur boloko zomona boloko ya koti yepa koti sakango bato l'homme de 3 points yepa kota boloko pona tata koti sa l'homme de 3 boloko biso tangu tokota boloko tangu batata na biso bakota ki biso boloko papa na lia vungule ya kotokisa na lia vungule ya kotumba edika pen ana boloko na tikala koyoka te asala audio ba menacer na porte ba tout à porte na ba fenêtre po bato mabe bakota Frank Diongo akota boloko na tikala koyoka te ke Frank na kati ya boloko kuna bazo menacer ye bazo tout à porte non papa boloko ese sika sécurité ya mutu ba tcheu na kati ya sécurité bien organisée oyebi combien de politiciens bana mbongo ebele koleke bana boloko kuna montage ya action mouvement du corps et très lobuzalité même ba monter o bazo la biso sikoyo mutu asali ba mouvement zo mona na mutu aza fatigué anali musique zo beto na ba monter yango to yoki musique bazo tanga komo ya Selina ba ko bali misanga to moni masuba oh soki to zo landela ba audio ya mwana mwasi wana atani komo ya masuba mwana mwasi alubi na zaki na kotana ke mutsuba tawo ko fumela nga porte na kima tata wana juste ça petit subelao combattant félicitations pour la lutte bozo lutte makasi ngana sepela kanabino pour na nyonso bosalaka kasi ya pasi papa ngana za un vrai combattant na mboko e papa mama na ngata na oloba makam na mboko tangu nena makam nzama ebisinga emedo tika biloko la kombandako Emedo tika biloko yo okokufa ce n'est pas le moment na ebisaki mama na bité ngana eli politique te nzambe atini ngana eko ebisa batata bazo gafe makasi papa mwana na yale ki na télévision na yebi kutu kombo mwana nete oui message au mwana apesa lobi papa évêque abundelaka nation na lobi boy na ko swa mutu na likam nani loba ya bia bundelaka mboka mwana ya salba vidéo omoni yango te nani abundelaka mboka c'est l'évêque papa na swa mutu ko swa na ndenge ni l'église doit être au milieu du village église coupe sa couleur te église eza ya parti yo église ya opposition église ya majorité Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka Bote suivez Elengi à Congo
pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonché, je suis là en train de regretter parce que pas si na motema émission alelo na bandi ya ngweboye parce que naza na souci. Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde et salut à tout le monde. C'est Mathieu Bonché, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à tout le monde, merci à Philen Mojobo, donc Mamana Maël, donc merci beaucoup à Rota Labiso. Merci à Welveri Kinkela. Werveli Kinkela boni boni basango ya Philen Mojobo oyo akota la biso donc maman na Maël ba merci na yo, merci à mon boss Christian Louble ya Ani Walo akota la biso Christian Louble mon vieux, merci à vous Odilon Mampouya, merci à Kingston Sono le boss depuis Lyon, Landrine Tiama depuis Paris, merci aussi à Garçon Valable de Lyon, Rio de Lyon et sans oublier Arsène Toya, le jeune millionnaire Arsène Toya, Francis Mamvipi, Gelor Mamvipi, merci à vous. Je suis là avec l'ité Akanda, Biso Nyonso Toyoki ba audio, il y a Pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna akolela. N'est-ce pas Yves Disquarek na Suède, Mokonza ya Disquarek ezayo. Pasteur Mukuna erna yoki audio na ye na lobité na kima mbangu et pas mosali na nzambe lité ya kanda pasteur to sola na ye parce que ya lobelaka trop ba pasteur soucieux ezo sala nga yango ezo sala ba na nzambe nyonso ba kotala biso nzambe asunga Pasteur Mukuna makam na ye. Et voilà, merci beaucoup, je suis avec lui Pasteur lité ya kanda mbotenal. Oui, mbote papa, Mathieu Bonché, mbote pe na ba nyonso bozwi libaku to pe occasion ya kolanda ngai mosal na nzambe oyo bino bopona na premier tour ya kobaki sezate kasi merci lisusu pona confiance et puis fidélité tangu nyonso soki likambo ezali nazo féliciter diaspora mobimba libota na nzambe oyo boza partout parce que bisika nga na vandaka naza na courante yango na lobaka message nyonso kozwa même na kati ya famille na yo même na niveau mboka même na citation nini benga ngai contacter nga to benga ba journaliste yebisa bango bo kita mbangu kuna na fin fond esika mosal na nzamba vandaka kasi nazo remercier bino libota na nzambe na pesi ba nyonso oyo bozo soutenir ngai de près de loin physiquement spirituellement na pesi bino ba mbote tata na ngai ya likolo apambola bino. Tata ya likolo apambola biso avec Philen Bojobu Azota la biso, donc merci à vous. Merci na mokonza Istanbul bozole la pasteur mingi avec Mukuna badive mokonza Istanbul Glody Luyundula manager depuis Istanbul lelo toyoki ba audio na yebiki oyoki yango pasteur Mukuna en danger arolela alobibo panzaba audio oyo partout bazo menacer nga na chambre naza à l'aise te naza na problème bosunganga message comme la bakonzi batunyos un mot pona yango. Effectivement monde est comme modernisé na système ya vitesse ya Android ngai pe na yoki yango esalinga pasi na leli na motema na nga mobimba o na yoki ndenge mosal na nzambe azoloba kasi na koko pesa message na pesa message pesa tokei ah trouble moko ekoti na minute o na mboka ah nzambe na ngai on a ko papolela ngo penza batu bebia surtout na église nako beta batolo lengweno na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital boniko ekomini nyango landa mwana mobali ayembi boye na nzembo ponga na pesa ka mingi likamu na ngai d'exemple nango na loyembo
ekosuwa na motema mama nakobomba nakoyebisa voisin te akomona ngande malanda ya bolingo e lananga na bokebi ezosuwa na motema ezosala pasi kasi napekisaki yo nalobi tika biloko yo napekisaki yo na se na mabele eza leta na likolo eza bobele nzambe kasi naloba loba papa ndozomona mboka oyo bato ebele baosala makambo bazo comprendre te bato ebele baosala makambo bazoyeba te faire chaque de poule Jésus de niansa yembi boye bapekisaka moto ya ninga kende kasi oyo esakei moya kopekisa ye eza te olobanki mpona esika yango bati yo pembeni na boloko loba lisusu papa kata ndengo kataka loba lisusu papa tokokani ye napekisaki yo nalobi tika biloko yo ce n'est pas le moment kasi papa nako explique yo boye boloko zomona boloko ya koti ye pa koti saka ngo batu l'homme de 3 points ye pa kota boloko pona tata koti sa l'homme de 3 boloko biso tangu tokota boloko tangu batata na biso bakotaki biso boloko papa nalia vungule ya kotokisa nalia vungule ya kotumba nalia vungule ya mubesu na kati ya boloko papa mutu esa koti boloko asa na kati ya punition papa Edi Kapen ana boloko na tikala koyoka te asala audio ba menacer na porte ba tout à porte na ba fenêtre po bato mabe ba kota Frank Diongo akota boloko na tikala koyoka te ke Frank na kati ya boloko kuna bazo menacer ye bazo tout à porte non papa boloko ese sika sécurité ya mutu ba cheu na kati ya sécurité bien organisée. Oyebi combien de politiciens bana mbongo ebele koleke bana boloko kuna kasi nazo pekisa batu nyonso o bazwa na loyenge futaka te biso toza basali ya nzambe tote ya ainsi dit l'Éternel tote ya sango malamu ngana pekisa kiyo papa mwana moko ya musicien soi-disant combattant ba combattant félicitations pour na lit bozo lité makasi ngana sepelaka na bino pona nyonso bosalaka kasi ya pasi papa ngana za un vrai combattant na mboko e papa mama na ngata na oloba makam na mboko tangu nena makam nzama ebisinga emedo tika biloko yo na kombanda emedo tika biloko yo okokufa ce n'est pas le moment na ebisaki mama na bité ngana eli politique te nzambe atini ngana eko ebisa batata bazo gafe makasi papa mwana na yaleki na télévision na yebi kutu komba mwana neti oui. Message au mwana apesa lobi papa évêque abundelaka nation. D'abord question qui est pas la plus belle fille de sa génération, Philène Bojobo. Maman na Maël, donc merci à vous et Wilvery Kinkela. Na lobby boy. Nako swa mutu na likam nani loba. Ya bien bundela mboka, moi na salba vidéo, moni ngote. Nani abundela mboka? C'est l'évêque. Papa, na swa mutu. Ko swa na ndenge ni. Vérité. Na bunda sikoyo. Papa. Pourquoi vous blaguez avec les gens? Pona nini lelo musicien osali buzoba na mboka mwasa boyo musique obeti album esali succès te tongo etani okomi combattant yoko ma combattant papa na bandi nanu na mwana mobalo nani bompema soki bompema bompema yokomi mosali ya nzambe
yo yanga na pambola yo na boya. Yo yanga na pambolo na boya. Ok poto okomi mosala nzambe. Mosala nzambe combattant. Yo bomamboka yo bompema awa na tata na yo na podium. Bozoi mabanzembo wa salite bomamboka. Pesa mokongo tanda biloko. Pele yalo pele. Est-ce que bolingi punda to mutuka punda. Ale mata na punda gbaku. Amataka na punde obomamboka. Banani ba mema kilo. Mibali ba mema kilo. Muke atomboli. Muke atomboli. Yo bompema. Obomamboka. Lelo komi combattant. Quel combattant? Mwana na zoebisa yo. Tata na yo. Tango salaka na 30 ans. Abundela Congo te. Tata na yo akomi na 40 ans. Abundela Congo te. Tata na yo akomi na 50 ans. Abundela Congo te. Tata na yo akomi na 60 ans. Abundela Congo te. Kaka lelo akomi na menopause. Tata no bana ko bundela Congo. Yo leka na télévision lo ba ete azo bundela Congo nyonso. Liboma na yo abane ko bundela église de papa. Bible koi. Bible Panzani. Bible Panzani. On fout ta Bible. On fout ta Bible. Na lobi ngai. On fout ta Bible. Et dans ngai te. On fout ta Bible. Bible qu'a fait avec les gens. Boni boyko. Abuni bon intérêt na ye. Aliambongo na mela. Yebisa tata na yo. Alongo la kombo na ngai. Ba sakani na batu makasi papa. Aja mukie okobunela mboka te. Okomi kokodi koko obunela mboka. Abunela famille na okuna papa. Vous blague. Abunela famille na okuna. Papa na obunda. Bon, côté là na obunda. Na obunda na kisaki yo. Na bakitika, ce n'est pas le moment. Okoloba metangu ote. Nzoto nanga nzoto. Nzoto. Lelo lali na boloko nzoto. Okeye wapi nzoto. Nzoto nanga nzoto. Lelo lusolala na boloko. Bompe mazolia na poto. Bompe mozolia na poto. Yo komi pasteur bompema. Yo zolia na poto mosala nzambe na boloko. Ba irresponsable. Bana série 6. Ba irresponsable. Bana série 7. Ba irresponsable. Bana série 5. Ba irresponsable. Bobo Mimboka. Quel effet patriotique? Passé. Malem. C'est fini, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine, passé. Kandango Tezalaka. Werveri Kinkela. Merci à vous. Bon anniversaire à Tabita Mbongo. Passer à Tomoki. Avec les gens. Des fils Massevo. Jeune millionnaire, tout du monde appellation bien contrôlé la carte à Londres. Moutouambon Webele de Panama Patrick Boyimo Papa na China. Héritier Mpaka ya berite kuna na États-Unis. Tata Pamola yo. Dieu donné mouya na Italie. Ya poto mukuse ya talo. Mon manager pour faire dire qu'il tout moudé merci papa. Ba côté là, babi misega na prison qui zo soin. Babi passer à Kangami à Salikri. Nani? Passer à Salikri. Na ebi sakiyo. Loko yo la lisa ba innocent. Mukolo yo ko la lango. Okoye ba chaleur nango. Amtema mabe. Papa, yo fini mabe. C'est fini mesdames et messieurs. Werveli Kinkela, merci à vous, c'est fini. Mesdames et messieurs, Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso.